Bandeko na ngai mbote na bino bisika nyonso bozali kolanda biso na bato bazali kolanda biso na kleboa original.net ndenkaka na prometaki bino lobi bolandaki ngai na mama évangéliste munene Grace Kalanga na video oyo batu babengaka ye na kati ya émission na ye po basala na ebité soki tokobenga ngo ba témoignage ou bien baloba ba vérité ya makambo oyo akindoki ezali koleka na mokili mobimba tochelaki bino parti ndambu to prometaki bino lelo tokochela bino mobimba parce que makambo elekaki kuna ndenge kaka site wana chaîne wana babengaka ngo Bikamwa TV ezali penza Bikamwa ya solo donc tozali kochela bino sikoyo boyoka papa na mama na mwana ndenge bapesa bango bondoki po kuna na kati ya chaîne wana okomona penza to kamwa ya wana to tuna kilobi mama Grace ayebisa biso ndenge nini elekaka mutu abenga zolo bapenza ke ngai na bandaki kobima na mbwana ngai na bandaki kolala na mwana na ngai donc ezali biloko vraiment oyo okomuyoka yango kaka na chaîne ya Grace Bikamwa TV donc to tikibino bolanda penza na intégralité vidéo auto tchelaki bino lobby na émission na ngai wana yambaki mama Kalanga donc restez connectés sur kleboaoriginal.net. À tout de suite. Allô? 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 Oui? Bonsoir maman. Bonsoir maman. Maman, nadengi akauti ya Hollande. Oui? Nadengi akauti Hollande, lobi na mapaki mama nasalaki tupo na mata, menazwa kuti mama. Nasalaki tu penza kuna mata na fofe, nazazuti na ente sekuleti na problème, tu nini. Bato basalaki ebele. Oui? Nadengi akauti ya Hollande mama, oui. Ngai na age ya 10 ans. Koko na nga pesa kinga kindoki. Na age ya 10 ans, koko na nga pesa kinga kindoki mama. Koko na nga na jine, abota bana mibale. Ya mwasi na ya mobali. Ya mobali, moko na ngai. Ya mwasi, mama na nga, aza na fan. Koko na nga, abalaki famille ya moko na ngai wana. Moko na nga, abalaki moko ya liboso. Moko na nga kabisa na mwasi na ye, kina sana ya kufa, alikuki. Batukutu kunjie. Mwasa mibale, alikuya na ndaku. Koko na nga mwasi wana ebanda kubila te atamukia. Mwasi wana peta koko na nga mbata, koko na nga kwe. Koko na nga kwe, koko na nga isi, moko na nga kelali, koko na mwasi mke. Sisi mwasi ukakaza au, ngai na yo ekusimba te. Ndi koko na nga bingwanaka mwasi wana. Koko na nga azalaki famille yanoko na nga wana. Ngulu kama mama na biso wana yalikaki toyokokila na koko na nga mama kuta azalaki na fan mama azalaki mobali mosusu kuna na fan mama koko azosenga bango mbongo na papa wana botimbelanga te eloko papa wana apesaka koko eloko te botimbelanga eloko papa wana apesaka koko ata eloko moko te sikoyo babibon bazosakana nanga vila bakimona ayikoyebisa mama kasi mwana nazina mwasi azali awa bongo obenga mwana kuna te mama ezoke nazotinda mbongo osaleli bademarshe oyo aya place na azali awa ti mama ekotinda mbongo ntango mama atindi mbongo nga na lobwe naye koya kuna na france ntango nakoma france nakomaki na age ya 19 ans na france ntango nakomi okabila ngasara lokolo komi kuna yefosala tu mobali ya mama na yo na mobali wana efokufa mama na ngai nasala nyonso mpona mobali ya mama na ngai na papa wana esimba te nasala tu na mobali ya mama na ngai na papa wana esimba te mama nde mama ekolaka ngai ayesimba nde naza boye nazovoyage nazokende mo baprovince awa toyokokilana papa
Donc, tu es là, papa, maman a fait une nuit, on a suivi papa, papa comme nous baille là, comme coucher là, papa, kakawa nanda, kwana ya biso, maman a zate, maman papa comme coucher dans les doigts. C'est que le président de comment coucher là, il faut parler bien là. Il faut que la sémence soit là, parce que la nous coucher là, papa, au dessus de la caméra, il y a un gars qui a comme la sémence là. Azotindela kango pesa okukaka okukaka koza kotindela ngo na sens ne otinda ngo na mulangi na mouchoir bene na mouchoir na ozotinda kokazoyaka pe sikoyo mama ayekuya to mama ayekuya ngai na mama tokomi nayebi so mama na ngai bambanda to bien azobanga lisusu mama te Nous maman je prends mon enfant à peine je n'en parle pas là si ça va ok ça va mais comme papa n'a mis que la personne avec Silva ça va du maman et du copain ton maman benanima ina ekukinde na kolani place mazobengela awa na ndo bakamahali na ngai ndenge nazo mama ngana azali ya sulu biso bantu kozala na basili na biso camarade wana ntango amonima na sili na biso ya bisala na biso azwi batokoli baprise bacamarade ye bayesinga te balokokonanga mpe apesaki nga tokomovandeka na ye ndenge nazoloba mama vi ya mama na ngai mama ndenge nazotémoigne boye mama azoyoka nga ndenge nazotémoigne mpe ayebi ngai nazotémoigne biloko oyo bisala oyo nga nasali ya mama ndenge nabebiseli mama na nga vi na ye nga moko te na koko na nga ti lelo nde nazoloba nga alandoki ti lelo nde nazotémoigne mama na nga mpe azolandaka très bien azabana na france azana na hollande mama camarade na nga eko azotika ngai te mama ndenge kozomatisa ngai awa nde azali na youtube alingo azotémoigne nga abi te kozana momina na nga tomata todenonse misala oyo eza misala ya malamu te baninga basi bazobala baninga basi bazobota ndenge nini ngai soki nazwi mobali okobanda otindaka ngaka nazwaka basikanatori na bango natindelaka boye yango nazwaka babiloko ya mibali mama yokaba role no ozalaka nango soki oza kosala rapport na mobali ozwi semence ne otindeli koko no apesaki onoki otindela mpona ngai donc tomona ye moko aye na mama aye kozwa semence ya mibali mais mibali wana oyo bazobima no bayebi te koza ndoki non bayebaka te koza ndoki bayebi te omona kaka bazosala baproblème baaccident bavi na bamobilité na bayokana bana kovivre na yo baferme ndezoaki normal ekomi bakoendeni ibana bana kovivre na yo mutuka nange ezoduka biloko nange ezodekala komuyeleka bongisa telefone mama nzambola azolinga te bongisa telefone no nzambola azokombate makasi telefone oyo na mwa problème ke bongisa yango nzambola azoambrouye bongisa mama c'est depuis hier que le diable a embrouillé ndia mama na ye tababitama lokotanga longolanga soni mama naesika kopina te yango na ye lokolobima bitama lopela mama misala oyo atiokesanga minanga mama atandi na otémoigne bonaki ya butu lelo bakobeta bakobeta jamais bakosala mamete koprophétise yango te lobake nayebi nzamba likambo naye kokwana makolo ne aza elombe koleka bango loba ndenge wana et soki tosilisi priere soki tosilisi awa bokolala te nakozala na bino priere ti jusqu'à 5h du matin nakozala na yo olobose mpe moninga na ndoki mosusu mpe epata misala mama nzambe bikango toyebi na yebi soki balene mama aza wana azali mama ngai kolela te zala sui kolela te lelo ya mokolo na bino lelo ya mokolo na bino loyo azaki mokolo na bino zambolo atiaki baria bana likamwa bomoni koma likamwa aza nango je vais te parler tout de suite comment zamba likamwa kiti mpo akangola pesa ndeko nosuka koloba bon aza obligé te aloba s'il trouve qu'il peut parler il n'y a pas de problème les salut est individuel Allô, moi c'est Nzambe.
Oui, maman, merci. Que Dieu vous bénisse. Maman, il a monté aujourd'hui, c'est votre état. Aujourd'hui. Jésus-Christ c'est l'eau. Jésus-Christ c'est l'eau. Jésus-Christ c'est l'eau. Tout puissant. Ta présence est là. Maman, ko bangate. Présence en Zambé Zalola, maman. Fais des analola. Loba. Vanda qui m'a collé la tête ko bangate. Ko bangé le côté. Zambé habita mazana bomo. Saint-Esprit est là. Maman, grâce. Mais d'abord, tu peux faire kindo que là ko biso. Ko aboti papa na yende mutapesa kindo. Era pesi kindo ki papa na ngazaki na France. Na fana ko papa ne ko reclamer ki na France ko ande ko linga na zane ko to ande ko sa kindo to ne ko kende na butu biso mi bale. Si papa ko sala nyonso ka ode sanga na France na ko kende. So kende kuna ko papa za ki na mwasi kuna na komi si mwasi papa mbanda na yina ki mwasi ana lwali kamsus. Na komi kuna très trouble na una koma ki ndo makamna ndo sala. So mutata linga kande bakaki ndo kiye. Si papa yo sa no se jour si papa kalinga beti nga yo sabanate era beti nga sisinga bien lo ko yo beti nga bo zelo mama kamna ko sala yo na yo ko mama de nuit papa na biso era yo ko mama de nuit papa na biso ndo papa ndela kana mo sendenda za kiwana akoma ka suka ko amoni papa na biso bo fa bana ko kima mama sana yo ko bela belite ko mimena liwa kufi papa yo ko zo mo si mon papa lingi moi si basi bakomi ko kimae le ko ngo yana kuma kimani de na papa ambiso na ko basi nyoso tu bazoya ngo de mo ka na papa zo sala ka de toutes les façons apaka bwana ba basi wana yango mala compagnie ngani azaki porter malaya via papa ambiso na papa ambiso na tikana papa ko bela si na mona ka si mazina ko kima lisuna ndako ande ko mofana na camarade na mama yana na makolo mama grace ay ba ko ke biso mama lembi ko ta kindo kinela na ko ga suko ke ko pumbo liso te na buti na ko lela na makolo na mama ndongo mo e bika mo yo ke la biso mawo. Allô? Hey! Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, l'homme de Galilée puissant. La man caché merveilleux. Nakansi bozo kanama la pardon ce qui bozo kanai. M'invité. Je crois que bah comme qui na souka, na invité je sais pas. Bah na bozo kana ce qui bozo kana Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant, la man caché puissant Yesu Azanzambe. Alors, s'il vous plaît, ceux qui besoin au Kanga. Ceux qui besoin au Kanga, il a évité conclusion sous Kanga, il a dit que dans un mot, il a besoin. N'a jamais l'eau qu'on a mis à la préparation, l'eau comme on a été à mon pour la Mungo, n'a qu'à ici, Boyoki, Makambo, Baranazambe. Baranazambe, Jésus-Christ est Seigneur, l'homme de Galilée puissant. Ceux qui n'entendent bien, n'a qu'à qu'on s'est tracassé, je crois qu'il a menti pour dénoncer Zabolo. Na kusema na bino bana na place ko zalo na boza na mai et puis ceux qui quand aussi si milulu sili bombe na ngai parce que to sommes la bino titongo tsa nzela na biso funga mi bana na Nzambe benga o dénoncer Zabolo nzela na biso e funga mi bana na Nzambe sans plus tarder les ali mon colonel signé na mon colonel s'il vous plaît bana na ngo benga na lelo mo mobimba Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Dans le bas qui n'a bino le collaborateur chez Ali Malamba téléphone à Libanda botala oyo ni nezo comment dirais-je ezo la kisakuna na tableau. Nous allons la mission pour la bouche de l'Éternel a prophétisé. Nous allons la Bible ko Zabolo a changé le système na ye. Zabolo a changé le système comme qu'on casco système bandeko ba bolingo. Oui. Zela muke mama zela na anda chame libre. Ndeko ozo benga tout de suite mutami bale zela na muke. Ndeko ami bale zela na muke.
son zélan au bloqué de kono moyena tiamé libre à l'obésité. De kozo de la son numéro qui na 54 s'il vous plaît. Plus 61 évitez ceux qui Maroc, ceux qui Espagne, ceux qui zélan mouké. Zela mouké maman, zela de kono azon zela mouké. Oui maman, ce qui papa loba na yo. Zela mouké maman zela. Loba. Allô? Oui maman loba. Bon, la petite bonsoir, bon, la petite bango tabatou pour la bicho. Nga na ye kama likolo ngoma kuna kutubila mateo manasali zamba mawa zamba kikamwa sala quelque chose. On a aussi rappelé quand on a dans le mois qui est à 12 ans camarade na watu wanaotaka ile école na ile za na lycée na za na collège amemanga pana bango esima atia kaka tota la film moko boye kanga porte tout ça tout la grande na tout la les 5 personnes là akangi pour na hiyo za CD ya théâtre esima azera tota no film moko boye tout là et film moja bani ko batala ngona bani kiti watu je suis en la télé, j'ai un film pour nous, on est pas là, comme on dit, la film, on dit, on a pas plus au monde, on a bâti, on a et ça, on a pu l'autre. Un des deux, on a pu la tika, on a pas de problème. La tika, pour qu'avoir la tébani, les pieds et tout ça. Après, pour une personne qui n'a pas la film, on a fait la grande sœur. Après, la grande sœur n'a pas la moupé. Pour comment on a dit que on a un film, on a la moupé kaboué, comment on a la moupé, on a la moupé, et on a fait un outil, c'est ce qu'on a ajouté les loups à moupé. Mais on a pas les autres zonga. Si à pause on a pas bouton, on sentir les tout sanguines, on a mon bali. Après le monde a dit bon, vous avez fait tout à mon bain, vous avez fait mon bain, vous avez dit Zanani. Vous avez fait tout à mon bain, vous avez dit Zanani est toujours comprendre ma cabauté. Grâce à la continuer à voter la personne aussi, pas juger Minaï. La chose qui peut juger, il y a un garçon, il y a PCC, mais tout ça, la cabouane a dit, il y a un mois, on va avoir 3 ans, 4 ans. Là, nazomona kaka eloko wana tozotala kaka ezozongelaka ngaka ata na kanini ezozongelaka ngaka ata naza na poso kotala filme wana tia babe wana mpona kaka emona fani na ngaka koeloko kosala eza te mbamoka na tali nde yango naye kosenga mawa nzambe amen kolo na vi na nga nzambe asala nga mangulu na ye. Merci beaucoup mamie, que Dieu vous bénisse, merci. Merci beaucoup maman Nzamba Pambolayo, Yeswazan Nzambe, Rotikala Nzambe. Baye Nzambe, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur et vivant, la main cassée puissant. Maman, la France, numéro Soukina 49, topé sur Maloba. Oui, bonsoir maman Grâce. Bonsoir mamie, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi, mais liboso nzamba dicta moi, Amen. Il est dans les sengomingi, il y a kozala liboso na yo une femme de distinction. Amen. Nzamba poni pour te na ko bikisa, pour na kosalisa bana na nzambe. Amen maman. Dans les sengomingi ya kozala liboso na lelo parce que tozali tango mosusu ozo ba nzambo sala nzambe, mais ozo na ba bêtise ba salite mosusu ekeza kala. Kolanda maloba na yo edifienga mingi bongoli mpenza makanisi nanga yango lelo na mati naloki mpenza komata na nzambe asali ngai mpona kodenonse oyo makambo mosusu ya mabe oyo sapuku basala na vi na ngai nazali alo loba mama nayeka kodenonse mpona koyebisa nzambe ya likamo ayokelanga mawa amen nakalaki mobali oyo azalaki na mwasi mosusu
avec na mosi mosusu mazaki sincérité tant na payé bango après tant on va écozo na pas être bana penza je me suis dit qu'on l'a ma commune yo c'est que ça arrive ba kana ba système na cas nzamba bikama akenoyo kelanga imawa te bana nga mawa nzamba soninga ipo yataza bikama bana nga bazaba kinga batanga malamu bakima bana na bango nzamba sunga bango babota pe basi babota mibali basali la kapenza mbe naone kokwe na makola nzamba bikama te pona ba system susu ya sani omwela tango na kala okoloka bongulelo kote papa kudukuna tusa bakulali saka bino baba mbe misika moko tout ça voilà et je me rappelle que j'avais un cousin tout ça voilà c'est que na profunda mais la funda kaite mais pour na mako ndio yote na makanisi na kusafi na sezeri allô maman oui maman loba na mami voilà na été qu'on dénoncer en gros c'est voilà pas makanisi za la nini ndio sasa que ça c'est peut-être qu'on dénoncer tangu nazalaki na mbowani na ngai ngabaka na zengi mais tangu wana deja bazonga na maswala ngisi litala wana te moto tunakocha confiance ya kwenye kuhisa makambo tangu nyonso na eloko kwa sepesinge pale na uli susu na dana bikama olubiso kwa sana bikama na tezo sa opasi kwa sana kami confiance na moto te parce que modi l'homme qui te confie alors na kenga qui ne peut te confier na yé tout ça à propos aussi masimanga et tout c'est pourtant la veille aussi masimanga et tout ça papa maman après quelques temps la salle poste des eaux remplies et voilà et puis maka na ekomona na makomi ndo za koluba na makanisi na nyoso ezaka ajustère yo moto za zen ya moto okiro ke kosola moto na ndiko simba simonde no vai ko tele matel elo ko sipesinge para ya ngwana ya wala ebe ko denoncer yango na denoncer yango na ka mususu itali ya ko ba ezanini ndeko na biso o koti zela ndeko na komi presque na suka zela ndeko koti numéro 681 zela muke eloko place na sepele kisusu nanga likama na malakisi na yo place lobaki koluba teke olongola kise lobubu maki yango wana na eko denoncer ke na maki zamba yo kila ai mawana tango wana kati na ignorance oyebi eloko te ozobanga kaka bayeba te bamona ngai te tout ça voilà yango na eko senga zamba likama alimbisa ngai ayokela ngai mawa pe na nsima wana na zaki kokutana kaka na mitatu patani ndaya batu ndani mbaya batu sikolo eza bana makoli balobi na ngai tu peux le faire ta vie merci na makolo nzala mikamwa atalisa ngai ya malamu oyo ayebi nzambe oyo ayebi nzambe oyo apamba te ya basysteme te biso bato totali mingi oyo bato ya basysteme bayeka mingi na basima oyo ayebi nzambe moi je suis une servante de Dieu mokolo mosusu ezali tokokutana kokutana mpona yaka kuna mingi oyeba ngai oyebi te bato ya malamu amen amen mama na makolo nzambe alikama nao nakusena nakusente nao basokola biso na boye bamamu na boye nukulungu boya boumela bana tusubia shabana mudiza bana kaniso yebu wakangu amen que Dieu vous bénisse la servante de Dieu c'était magnifique amen amen je suis une femme d'église amen parle je vois le Seigneur en toi je ne te flatte pas parce que moi je suis une servante de Dieu et je te la raison pour moi c'est comment la prière quand la prière on la raison pour lui pour dire malonga te nous avons dans likolo wasa likolo nous autres sommes maloba mama kokata te merci Nzambe na yo oyo alobi ete kala moko kufa te kende otatola po ete babika wana na ngai na bana na ngai na libota na ngai tosobiki mama na yebi na kati pani bakufaki balandani na 2003 moko akufi na 2009 moko akufi na 2019 moko akufi na octobre moko akufi na décembre yango tokataki mbunda wana na kati na mabunda mbunda wana kobeta lisusu te na kombo na yesu masiya na lokola na ye kokwena nzambe ya likamwa namasala likamwa na bana na ngai bana na yo bana banshia mokolo wa potonze silobupukolo mai matokaki kobida kutikutila munya pandajila akumvila lusa kumalu amen mama
Amen. Merci beaucoup mama. Kamataka Milangamai. Mama topeso maloba kuna nakati. Milangamai atalisatu. Oui mami topeso maloba. Merci pour la patience nayo. Jusqu'ici ce n'est topeso maloba. Mama na Martina ko kama mingi tena kubanga mingi tangu kutia kilobi ndio baki ke banduki na mateki na kubanga makati na nikali kubenga lume timba kike yango na ndobe mawa basi ya long mama oyebi papa na va bien papa na va kotanga kombo nete mama kotanga kombo papa note lobaka papa na nga otanga kombo te mama na papa na donc a commencé à dire que la sirène il faut papi wa da ban 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 ko ma papi wa da ko ma ta da wa da ko ma ba sirène ndin to da wana mama papa ni na kinga ni na da da ki mo ki na ye wat ne ga me tin de ki da ko nyo mama papa ko ndenga di to ba sirène mama na ga to da ki ba sirène okokata ndeko na bino bozela nano moke bandeko bozela pardon yayao ei mama loba mama nazalaki sirène mama nazalaki ndoki mama na ngai mbilizana papa alinganga mingi tozalaki kobima na ye papa alobaki nanga kende na nzambo na kobala te ninga lokola teki nalingaki mobali na nga mingi naye kosala sorti papa alobika sava soki olingi natika bino bobalana ye akozala kaka échantillon ya pamba mobali nanga balinga nazalaki na 31 papa yakolima ntango napresentaki papa napresente mobali nanga papa alobi keno ndenge eza wana akoki na bakalite nyonso namelekisi na contrôle akoki na bakalite nyonso akozalaka etikete ya pamba nanga na bandosali na ye yakolima mama ntango naye kodima mobali nanga azalaki bien biloko nyonso après quelque temps mobali nanga aye kozwa faillite aye kokweyela makambo nyonso akweyela makambo nyonso ntango akweyela makambo nyonso lokwa papa azalaki koutilize ye ntango papa azalaki koutilize na ndenge nyonso mobali nanga aye kokoma donc pale donc eloko moko te ezoresir eloko moko te ezoavance mobali nanga aye kokoma impuissant ntango aye kokoma impuissant azotelema lisusu te papa ekolobaki ndenge eza wana lokola ye akomi na ye eloko moko te eloko moko ya pamba azotelema lisusu te yo ndenge eza na sokokende kisasa oyoya na kisasa apapatimenga na mobali ezosimba kaka te na meki kosala mefort nyonso ezosimba kaka te mobali na ngai kozonga londre po ntango amonaki ezosimba lisusu te azotelema lisusu te akomi ya impuissant mobali na ngai kozonga londre ntango azongi londre wana yokosika na yakosala eforti na yakokima na ye londre ntango nakimi papa po papa azalaki kaka kozwanga kaka lokwa mwasi na ye ya butu donc kokumbwa aire nyonso kobima na papa aire nyonso naye kokoti ntango tokoti bikamwa ndenge kaka tolobaka keno basi oyo babomi mibali oyo basakrifie mibali na bango mibali na bango makambo ezosimba te nyonso ala likolo ya kindoki basala nini batubela mama ngata moti matela na ya kukomanda keno soki lelo mobali na ngai azotelema te mosala na ye ekufa makambo nyonso ekufa kedia kwa ya kindoki na ngai oyo naza nango papa azuka kotisaki biso yango mama ngati yakolokoki nakofanda pamba te esengeli nini natubela na biso bato nyonso mpona nini mpo kindoki oyo ezala kati na ngai esala nini otikanga mama ngati na ngai yelo soki mobali na ngai makambo eza maasi te eza mpona nini mpona azala ndoki mpona azala sirene mama ngati na ngai azala posa nzambe no atalelanga kindoki oyo ezala kati na ngai esala nini esila amen tokosala mobali na nga bana misasi me bana wana tozalaki kolia bango na papa tobandi kolia bango na kindoki mama natikalaka kosimba mwana moko te mama ngati kaka ndenge ozoteya mama nzambe nga asala nini alimisa nga atunganga nazotubela na miso mobali na nga mama naza mobali na nga nazotubela mama mobali na nga aza mama nazotubela nzambe asunga nzambe adelivre nga nzambe na yo akambola nga mama kindoki esila mama na ngai nzambe yo asunga nga mama
Mais voilà, tout le monde, maman qui nous dit qu'il a là, il a là, il a pour maman, il a les lignes, il a la pause, il a donc quand on dit tout ce maman, papa, il a côté à maman, il nous dit qu'il a maman, grâce à Benoît, il a maman. Comme tu me dis, maman, Vanda suit. Est-ce que avant le maman, quand est-ce que les gens m'ont dit non ou bien quand c'est qu'on est à l'andiwana, koyoka? Azo yoka kasi ko maman. Maman nanga na bité pour la toube la kala présence na yé moko tami ya miyo ke la maman no atinanga ndambe no atinanga pona yé. Mobali no asali bambula boni na tebeleke tekebe. C'est ta maman nanga. Pesa pezoe. Pesa kanga radio na yo ya mama. Kanga radio parce que ezo ngari tout. Maman nanga la kandi radio. T'es obligé, mobali noté, na bolingo na nzambe, papa, t'es obligé, si vous pouvez parler un peu, s'il vous plaît, papa. Allô, moi, c'est Nzambe. Papa, nanga, sengi yo courage, pe maîtrise. Tikala koye bango ke mokola lelo makambo nyonso esemeli na système wana papa lokolo ke wana matoi no nzambo aza nzambe original oya kelaki lo na pe mokili asopelaki yo makila na croix oya yaki po ete makambo esuka ndenge boza wana likola ngomba ebake lelo boza liboso nzambe bikamwa o babenga bikamwa oya sekwisaki Lazaro oya changeki identité à Bartimée. Nzambe oyo a honoraki Daniel na kati ya libula bakosi. Papa, zala na courage, zala na maîtrise. Na yebi keza pasi 7 ans. Ya kozala na ozala libula boni papa. Vous avez quel âge? Maman, la 53 ans. 53 ans, ok. Papa, zala na courage. Est-ce que nako tuno mitune belete kozwa choc te courage lelo eza mokolo na bino ya délivrance ko banga pe kindoki ya mwasi no te yeba ke esili ovandi ne bambule ebele nebi ke bana baliami ndenga lobi wana basituation ebele vous avez été vendu à son père comme alaki moto na système ayaki na misolo ayaki na boyo okendeki etaki bon père na ngai bokilo nakende na sunga ye mais nzoka nde système komi tumisa te papa na kotunoka question moko est-ce que olimbisi mwasi na yo Vous êtes d'accord pour la délivrance, puisque bimisa makambo bimisa ça pour la délivrance totale ya yo. D'abord, ouais là nous délivrance na le reste on verra après. Na ngila tout nos kana mission nzambe, zala senseur na motema pe polé. Pour ceux qui ont limbisi ko limbisa na yo eza bo sikola mina yo na ye. Est-ce que limbisi papa? Maman, na ngilo banzambe yo na zita boyoka. Na matia na yo. En tout cas, amen. Très bien, papa. Très bien. Na boy ko mission mingi. Mais vous-même, s'il y a quelque chose pour nous profiter, autant il peut bon il autant chose na moi li kambomoko. Parce que timba na bakufa, tu as comme atebeleke puisque porte les alaki. Et là on dit ko mona o lobela pe nzambe na yo ya côté na yo pe o ezali ya malamu te pour nzambe bikamwa ayende yangwana. Et là comme sous tes conditions les yangwana. Funa munokoloba ngana sikola yo. Yangwana papa nga osala liloba moko ya koloba ya muke. Oui maman, effectivement ya koloba yi. Mais on va ni ke maman. En tout cas, avant la balle, il y a un bébé, même la famille en live. Il y a un homme, moi, c'est le live. Moi, je suis le monde en langue, il y a un bon live. Et du fait que la ménage est ma casse, la vie a sorti, maman a balle qui est calme. Et quand vous trouvez qui a eu, Bosso m'a bien, avec le temps, m'a toujours Papa le bela que moi je joue ballon la zone mon malamu tena libotaneza kinani. Voilà grand-père. Ah, OK. Voilà grand-père. Mon grand-père m'a dit que non mon liboto malamu te moi sinon yo ozaki contre grand-père. Vraiment voilà on dit maman te na oui na moi c'est na maka kamina na ko mone moi to ko ka maman na moi qui pas qui a moi mais tant que commune bala en tout cas maman se remet bouga même ba faire na maman tout maman tout cas il a dit pas qui m'a donc na ni moi c'est na papa na bango
au début, à cause du contact, nous avons ensemble. Mais brièvement comme ça, après quelques années, alors la décision, il y a un Kabouana et puis il y a un Kabouana moi, donc sans raison, il y a un Kabouana en Kabouana. Et quand tu Kabouana moi, en tout cas, dynamique comment dire par terre, presque par terre, pour nous comment dire, vous savez, exact. Mana ngai nyonso akufa ngai mamani na zeni sabini na nyinjo boy nzo sanete le mali kinara impuissance sexuelle moro na hivi sana de noa ni la tele makalate ilo kuti donc na zona dia yoma yango na pasho na mona mutema na ko ni mona za rango ko na zambe na yo mama duka. Papa, il y a toutes nos questions. Moi, si nous avons besoin qui n'est pas comme moi, au Sambela qui nous a mis tata dans d'autres Zambala qui sont là, on a vendu un tata solo, la vendu solo qui n'a job, Jérémie 33, 3. Et là, comment on te papa? Au Sambela, au Sambela, au Sambela, ce qu'on a vu qu'à moi. Maman, en tout cas, depuis la balayée, tout ça va l'auto dans un autre, ça va l'auto réagissement. C'est-à-dire, au lait, il y a beaucoup de choses, ça va l'auto, on va la moitié, on a pas la moitié à battre. Entre-temps, il y a la foutre qui va tourner, so, bon, il y a beau. Il y a la moitié, il y a la balle, il y a beau. La foutre qui n'a pas la vraie qui n'a pas beaucoup. En tout cas, moi, l'auto, ça va l'auto, c'est moi. Au vide de l'union de la Guinée, Nazolo takaka l'auteur jugement na mutu duka mama na pedala bando la en tout cas, maman, courage, maintenant, aux relations, vu que la moitié de l'univers en Makati, ça veut dire qu'on a peut-être par l'auto, il y a la vision de la musique, la vérité, on consultait, on fait des examens de ce moment. À part, 40 ans, c'est là où la moitié, on a eu le petit marambo, on y en sort. Dans le bando, la matière de vos sosoli, macambo, on se qui va là, les dangers. Merci, papa. Voilà, donc, la matière, on a eu, moi, c'est la Abini makamon berbeza waktu kurang itu, agak moment emosional mama, agak emosional agak kompleks, kurang mampu masih yang mengobrol. Donc, itu kan mama, ingat benaru asal lama terkesuh, asal lakukan yang terkesuh, itu dalam situasi awal. Agak aku Zambe kakak nenge boza, papa kakak nenge boza na okozo okola kutato la kokomi normal. Kakak nenge boza ni wana ka lelo kakoso kamola minde boza ni wana papa. Ko s'inquiéter o so kamola minde boza ni wana papa. Ozana dora komi tumisate bozo ko pama ina kasi na usende na ko kamola na bino na bande ko na bino na bibali ya basi fona sambe na ngo butu mobiba. Bino pe na kasi to zana bino contact so ka to silisa bo be nganga Jésus Christ Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Papa na maman. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bowiti binomogo ko landa ba image et parler vraiment d'elle-même. Donc ezali makambo ya ko kamwa. Donc makambo ezali ko le kanambo kanabiso et le kanambo kanabiso ceux qui ba ebisio okondimate. Binomoko bolandi ezali makambo ya ko kamwa. Na yebite ndenge nini Mama grâce à ça la kamebatu ebele bakoma ko banga balobi non soki toye ko témoigner mususu bakoyi ko tanga kombo na biso binomoko bolandi mama grâce bikamwa alingaka jamais batanga kombo ya batu oyo bazali na kati ya masolo wana. Donc bo bangate oye o se libérer parce que nzambe wa bikamwa zo sala makambo na ye ezali komona na mokili mobimba yangwana vraiment nazali ko senga na bino batunyo surtout bo s'abonner massivement na grâce bikamwa TV parce que makambo oyo bokoyi koyoka ngo nulle part ailleurs. Donc vraiment
tosengi na bino mama grâce pe azoleka en tout cas vraiment mikolo yo toko sala nyo surtout aleka kata une fois par mois parce que batu basengi biso yango donc vraiment na sengi na bino susu une fois de plus bo s'abonner massivement na grâce bikamwa TV ou ezali partenaire ya Clebois original.net pour boyo kakaba makambo parce que makambo ezoleka na mukili na biso soki ba betelio lisolo okondimate il faut oyoka muto yemoko a vivre yango bomoni ezali comédité ezali te ke bazali koyokana mama grâce atindi batu babenga non ezali batu bango moko bazali komona penza donc nzamba bikamwa za kosala bikamwa yango na bazali kobenga po vraiment soki obengi olobi makambo na yo nzambe nde ya bikamwa ako batela yo pe ako limbisa yo. Donc restez connectés sur Clebois original. Donc vraiment merci Nabino Nyo surtout Bolandi vidéo ya grâce bikamwa. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro.